Congo tek tek TV Yasiba Mutombo Congo tek tek TV Yasiba Mutombo Ina yese na Congo tek tek mama Yasiba Mutombo. Chers amis internautes, on est bomoni, matanga ba mate bishérera bomoni, ndé zawana ndé 100% banda baba kikenote, osala baba nite, na sali matanga mate bishérera o bomoni wana une partie. Matanga awa ndenge boso mona maman Elise, maman na mate bishérera, maman yeyo, donc corps ebimi lelo, ndenge zawana bakolela yango. Côté ya Yesu ni jibu awa sikoyo eza domaine familial yango bomoni babeti na ye mwa tour ba ye na ye awa o ndaku na ye donc eza domaine na ye lopangu na ye yango moni mais corps ekozala installé na salle ndeka bozomona bana poto nyonso boyebi mama oyo mama ya Mathieu Bishérera oyo biso nyonso toyebi bato ebele baza na poto boyebi mama Elise nani alia samusa na ete mama banda koyamba mutu nyonso tangu salon ezala awa tokoleli awa na liboso ya salon tokoleli awa tolongwaka na ndaku tokoya tokovanda awa epa ba Mathieu kolia komela tokovanda wana liboso donc ndenge eza wana baye nanu na corps awa na ndaku po après awa corps ekene na salle kala nde bozomona naza na lipapa nazana na tenue oyo mama aye donc eza pasi makasi vraiment mama oyo ozomona ndaku oyo elesi bato ebele baza na poto tolia awa Chaki Madesu na ye na loso azalaki soko alambi Chaki Madesu na ye na loso donc biso nyonso tokoleli awa oya koloba alia eloko ya mama Elise te azate donc vraiment toza na mawa banda toza na mawa côté na biso awa toza na mawa un peu de commentaires titi na ye yo titi na ya commentaire pour na mama ndenge nini mama azalaki en tout cas mbote na bino nyonso tout biso toza ba la quartier à Lac Edouard Mongo mama na biso azalaki mama boboto mama social mama nyonso to ya barabana ato tamboli oyo koti okolala kasi toza na mawa makasi pona mama topesi batu nyonso to balandi biso ope bayoki sangwa mawa ba me condoléances toza kaka awa so totali mama na ndako esili toke kotala mama pe na salle lobi nde enterrement ya mama napesi bino nyonso tu ba me condoléances ya bino esika boza musika. En tout cas merci beaucoup, là c'était Titina oyo akoli awa biso sotokoli awa toza na lady oyo toza ko benga ezali bana oyo bakola awa tozo benga batu mususu te tozo benga bana oyo tokoli awa parce que biso c'était une famille biso ezalaka te ke o ndeke kuna tsaki olia kuna kindokeza te biso tokola soki nazana nzala na kwa kolia pa ba lady na mvuete. En tout cas lady moi témoignage ya mama po ezambala ya suka tokomona na sute témoignage ya mama ezali pasi mama oyo omoni azokoka koloba te donc eza mawa makasi vraiment c'est triste. Moi je retiens mes larmes parce que nazo sala commentaire donc nazo sala interview donc maman oyo koko na ye oyo bokilo na donc eza mawa tala mama ndenga zolela mama na Mathieu et pas ya ba Mathieu yango oyo donc maman Bishérera c'était vraiment une mère vraiment azaki mama boboto mutu nyonso oyo aza branché bandal momba bayebi Mathieu Bishérera bayebi Churi bayebi Mwiri donc ndenge eza wana mama Suzy asakufa mais mama na Suzy Versas lelo atiki biso c'est vraiment triste toza na mawa makasi toza vraiment na mawa
corps ebimi lelo toza vraiment na mawa makasi mama boboto soki balongwe awa na ndaku tokokende na salle place le corps va être exposé après demain il va aller à la terre de nos ancêtres qu'il lui soit léger. Oyo mwana na ye donc oyo mwana na ye ya mwasi donc toza awa toza na bato ebele piso nyembo bato ebele baza awa donc baza vraiment choqués, les gens sont vraiment choqués parce que c'était notre maman, c'était vraiment notre maman. Et ça la passe, j'ai arrêté mes larmes parce que na ko ça l'interview na ko lelaté. En tant que chroniqueuse, na retenir ba larme na ngai. Donc c'est très vraiment une maman très sociale. Maman moko sociale, botala kaka koto nyonso, mutu nyonso aye. Maman sociale. Biso tokola koto yo na bolingo ebele. Tokola na bolingo. Donc c'était vraiment une maman sociale. Tolia, tomela alinga koyoka bana bazanga sika ko eloko chak madesu na biso na loso mama arobimisela biso nzungu mobimba tokolia tokomela donc ndeza awa batu bazali donc il y a tout le monde batu baza ebele batu apoto bazali batu Kinshasa bazali ba camarade Mathieu bazali donc tout le monde tellement ils sont choqués moi ba ça là ba interview exacté je vis Philippe il est là vraiment choqué Philippe moi témoignage pour la maman vraiment naebi que ça choqué maman zaka oya boti yote maman oyo dia donné dia repris hein dans tout pour la raison grave panzambe il y a moko pesa qui est moko bengi bon. Ok, merci beaucoup. Mais biso to benga ba meilleur ami te ondeko ya Mathieu. Donc merci beaucoup. En tout cas bana poto bo moni na sali yango po na 100% bandal bo senga kingai. Bo bina nga manike na matanga ya nani ya Nelly Bomei au sala ki interview te. Pona nini ba matanga ya bandal ozo sala interview te ba matanga ya batu mususu ozo sala interview alors 100% bandal bomoni na sala interview na ozala wana même jour ya enterrement lobi na ozala wana 100% bandal nde basenga kingai na sala interview Jolie Mayala Ange Koi Betty Mulanga tout le monde à sa paola donc 100% bandal bamela bikofo ba on peut ba ota okufa la papi bokede mabaye na manike ozana défaut moko ozo osalaka ba interview na ba matanga ya bandal te mais ba matanga mususu osaka inte bo limbisa ngai eza contenu kaka ndenge tozwaka programme ya musala mais bomoni toye na matanga ya maman na Mathieu awa to ana ndako mais le corps va être exposé là-bas à la salle près de Yesu ni Djibou. Merci beaucoup à tout le monde. Elisabeth, aza maman na biso amoni ndenge to botami ndenge to koli. To vanda kine malamu na quartier. Yango to koyi ko lekisango pamba te yango to yeko lelaye. Nga Sophie Katumbai. Mon bombi famille Katumbai eyebani baza ebele na poto na pesi bango nyonso mbote na pesi dans famille Katumbai momba na poto bomoni ma biso be yanke mamu yaya donc awa tozali susuna Pichou Ingila, moi témoignage pe Pichou maman, moi témoignage pour la maman. Ndeka yaya otoloba to sangani a pona liwa maman to yako lelaye le long de corps ibimi ata maman so quartier depuis bon mois na ndenge to ko mikolo donc to ko tike événement il est kandé ngona te en tout cas photos a toujours présente na suka ti to ko ne tika ina se ya mabele pour apema na boboto asali temps na e ba boti biso pe to pesi bango ba koko donc nzamba ya yamba na boboto c'est juste ça. En tout cas Pichou Ingila mes salutations à toute la famille Ingila en Europe, aux États-Unis, ils sont beaucoup donc toute la famille Ingila Pichou est là donc en tout cas toza awa pena mokonzi on a bien le chef du gouvernement mokonzi mapinga aza awa guerre aza awa yaya na biati donc aza awa
tozopesa ye parole nga na bengaka di gouvernement donc bana poto tant bomona bilongi oyo bomona pa ke non tozala donc soudé tozolela pena mama tozolela mama nde bolobaki otenga tozolela pena mama bomona tout le monde là di gouvernement bonjour. Bonjour. Moi commentaire pour na maman pour yasuka ka yango bon yoloba mingi eza penate donc ndenge bandeko balobi mama aboti biso amoni to botami de kolia wa to lia to la pongi to mela nyoso sala pona biso kimia ka ezala kati na moi yoloba mingi ate on appelle que non Adèle azolela donc bango kuta veni moko penza Adèle na yebi ke maweza makasi po to ba mono penza donc Adèle témoignage ya suka pona maman olobi tozolela ka mama bichere ador pasi mi mama bisa misa ko lemba biso ba tchaka madesu tozolia mama social akiparate o nani pasi mingi elo akolobeya te to ala mawa tala kaka pasi to bunsi mutu munene monument mama bichere tombé dans mawa. En tout cas, merci beaucoup vraiment maman mingi. Donc eza maman vraiment makasi. Donc ton père de maman na biso eza vraiment maman mingi, eza maman makasi. Donc maman na so bazo kufa, donc eza maman mingi, eza maman makasi. Puis le mot bomoni maman Elisa Kei. Na ya bato ba braza balia ba asa paola baza ba musicien nyinyo allié chaki madesu na loso te awa. Nani allié sa moussa te. Donc azaki maman sociale donc ça ça vraiment passe makasi bolimbisa ngai eza passe donc l'obine te quoi accompagner na dernière demeure na ye merci beaucoup à tout le monde donc na salle lisusu kuna bokomona merci beaucoup Yasiba Mutombo Yasiba Mutombo Dina yese na Congo Tek tek mama Yasiba Mutombo